Ma mission TV, le miroir du monde. Attends, on t'a député IDPS à cause que nous avons de quoi c'est qu'il dit. Bon, nous avons qu'il y a un trafic d'influence et ça la saleté. Honorable Aboye, bazo baby ça, carrière ya IDPS, ya honneur ya umukunzi. Bon ba honorable Aboye, jamais bazo mérité te basala musala na IDPS. Yo ke maman ke zo ba soda na batuno yo kani, ba ye ba bimisi biloko na ba ba tekaka, ba lié ba meli yango ofele pi ba kenango. Alobi ke soki to landi biloko, ya ataka honorable akokangisa biso, akoche biso place nyo akoche biso. Alobi ke ye ami sans frotter na oera, oera kokayete, po ye azachi na ni honorable ya IDPS. Wera kokayete nde omoni azo sala biloko ya bongo. Abimisi $10,000 bakolaki yango abandi koba yo sana mbango $10,000 yango en plein air nyonso bazalaki. Monsieur Chima donation alobi nga na honorable na ko sur le préavis te na ko bimiso le rôle pour tribunal ni kotinda convocation ni mise à demain ni état de droit au Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Lobaki eza oyo bino ba député IDPS bubandi ba buzo bati honorable wana yé biso tozalaki président na tshoko mona na carte aye mama ba continue ba soda ba bimisi bilo eza bien te Maman ya député na maman ya président de Félix batanga classe moko bato ba no futolo ba mbongo ya moto pour no sala campagne tala merci au pesi ba na mboa na benga bato na zwa biloko na nga na tia Angers po to voter na to voter to yo kaka ke ba kima koto azalaka lisusu te. Ma mission TV, le miroir du monde. Bakino balobi tozo continuer Kinshasa makambo Kinshasa ba problème Kinshasa il y a trop de problèmes ba député to vota qui croyant que petit peuple baza ko espérer que non ce sont tenus bakoya ko assister ba on a ba problème au banango mais malheureusement lelo c'est le contraire député moro ya IDPS élu député provincial ya IDPS asoma yo le pas mon so na combien de mbongo bon yemuta yebiango mais avant comme député azala pene loti akomine député akomine na mbongo ebele asoma le pas on a kimbanse précisément na Mokali. Qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin de tout l'ensemble de bino boyo ka mécontentement. Ya batu bisika wapi député na biso ya IDPS asomaki lopango. Tout l'andanan ibongo tozonga. Komonanga monsieur Mwamba Mazeya. Mwamba Mazeya. Ah tozana route Mokali na Pascal. Nazana dossier ya honorable Chimanga Donation. Nazali locataire mais na commune locataire na été Chima donation aya osombi lupango akutinga locataire na bayere mususu aye akutinga na zo futanda ku $150 Chima donation aye alobi ke ndako na ngai na chi osombi lupango na le 15 août c'est-à-dire 15 jours déjà consommé, il y a un bailleur. 15 jours, avantage nae. Sikoyo, aya lobi ndako na ngai na ci $500. Na ebise ndako zo mérité $500, t'es à 160, à $500. Na koki ko vanda te. Zulanga préavis na bima. Monsieur Chima donation a lobi nga na zo honorable. Na ko sur le préavis te, na ko bimiso le rôle pour aza honorable à IDPS. Bantoyo ba uti ko rompre na mbongo ya nino pa kotina ki honorable na asali pas même un mois a sombi le pango à 100,000 a sombi ba mapango à 50,000 baza ba miibo ba yibaki mbongo na nino ana bangonde bazalo bazolo bazaba honorable bon sikoyo tangwa biso nde to votaki yo to sali ba campagne ko tenyo sema le foot biso yango asali ndenge nini tangwa azwi ndani alobi bongo na biso besoin prévu alobi na rejoindre prévu takei un mois et coquille à retard. Tant que tu sololi, na lobi zombon na ya un mois $160. A lobi na zombon $160 te au reftanga $500. Na lobi si c'est comme ça, je l'ai après avina salini nabim. Honorable a lobi a reçoit préavis te, a relaxanga qui a ça honorable. A kena tribunal tellement azana relation na yekuna ya ba député ba yena ba toa ba kotina maison ba bimisi biloko nyonso. Tribunal ni kotinda convocation ni mise à demain ni bazui biloko nyonso basani ni bakeye nango alobi ke ye az honorable akofuta biso eloko te
alobi ke soki tolandi biloko ye attaque ya honorable akokangisa biso akotie biso place nyonso akotia biso alobi ke ye amisi en frottin na wera akoka ye te po ye aza tie nani honorable ya UDPS wera akoka ye te nde omoni azosala biloko ya bongo yango nde tosengi bino babulu yeke baza wana justice oyo ezosalama na mboka oyo ezoya nazo comprendre soki eza nini te biso balocataire nayebi te soki tokosuka wapi eloko nazoloba ke bahonorable aboye bazobebisa carrière ya UDPS ya honneur ya mokonzi po bahonorable aboye jamais bazomérite te basala mosala na UDPS bazomérite basala mosala na gouvernement oyo baza bantu moko balingi kiorke makasi ye soki moto aye po tokama ya kobenga na ye aza moto akovanda na bantu te regrette makasi mala comportement oyo elekela biso lobi tovandi boye tomoni mutuke ye honorable atindi bata parke baye bandi kobimisa biloko nyonso na alimentation nyonso bazwa mwa bakedo esali biso pasi etake eyaza depute okosala biloko abongo te mpona ye mwa aza moto ya mibeko aye babimisi babiloko azokende donc esali biso pasi makasi ema na quartier toregrette na comportement ya honorable et ça biso passe vraiment makasi donc février mon président Fati alobaki makamba boyo ko sa matemato au monde makamba boyo sala matozo regretter nango baba chepe koto wana toya ko bwakisa ba carte na biso ba mbongo na biso nyonso tozwaka toya ko bwaka alimentation moko esunga biso na quartier en plus ndezali boy baza ko collaborer ba banque bazo ba mbona ba banque zo sunga biso e ba ko soutenir biso ba peuple honorable wana yé biso tozalaki président ya tshako mona na carte aye mama ba continue ba soda ba bimisi bilo eza bien te honorable biso to voter que to bien fanda ka wawa mais ye ko ka wera te ndela bike no asafronta na wera alonga wera papa nasa papa Félix azo biso solution ba honorable aboye azo mérite que ne prison so to sami asambi alongi akende boloko po botoni nga bango $1 esala makata ta muke donc to ko comprendre ali bato oyo baza na souci ya peuple te yango elo na tokokolo ata ye to votaka bango po bango bazwa propre ya mboka oyo bazozwa propre ya mboka oyo te bakomi komatisa mapapu ndeti alimentation oyo esungaka bato ebele mpo nini mpo moto azwa mwa moyen ya kovivre so bato baosala ana kati awa so asali boye ese bakovivre ndeni na basi na bana bafutelaka ndako siko buzo ba bwepani na quartier na ye moko ate propre te ya moni kaka ye ni muta frontaka batu ya za mokonzi asala oyo ya moni nzambe moko Sermi, lobi na tekite lelo na tekite bato a tribunal bakani ngai balobi lokola baye awa nazoboya bazwa biloko soki nalandi na tribunal nazokende prison ozola bazo empêche nga nalanda biloko na ngai te oyo nazobake timanga mokali oyo soki akoti na oloba président olanda batoto bakolanda tozokokana timanga nsambo apianga biloko te me nga nami timanga tozomiboma place skandale ekozala toza na mokali na avenue Bouma 94 eza na papa moko timanga donatien avant akoma député ayaka kozwanga boye lukelanga batu boye nasalela ye probakane nabenga bato nazwa biloko nanga natya ange po tovote ye
lere tovote ye toyoka kaka ke bakima koto oyo azalaka lisusu te mpo na nini oyo bango baza badepute moko basalaki trahison epai ya Félix ti après mikolo ebele soki bamikolo ebele elekanaki biso toye kofutela awa ye toyebaka ye te toyebisi biso kaka na sipso ke bateki lupango oyo ta ezaka ndeko na bino moluba akoya aza libumu monene toye komona ye akoti après 1 mois et demi ya koteka lupango tobengi bayera kala aya kozwa mbongo alobi akoya atikali kosinyale biso te ke ateki lupango me bato kaka ndenge bayokana aya tomoni moto tovotaki yende azwi lupango tokomi alesi tolonga na maboko ya bato mosusu aye awa abengi bandeko ya ndako oyo ya hôpital oyo ndenge boza boye ngai nde nasombi lupango nakoya tosolo akei aye kozonga abengi nanu bango oyo ndenge naza boye naningaka bayaka te na vi na nga lokola boza bayaka napesi bino kaka 2 semaines po bonyokolanga balaka bokozwa lola te aye apesi bango 2 semaines bato oyo bakima na 2 semaines batuku na bango eza biloko na bango ya hôpital eza na kati yango ti aye komona nga soni ekangi ye papa tozolia te oyo tokolia aye kotinda sikoyo maître na ye avoka okende oyebisa bango soki balingi bavanda bafutanga $500 me tobandaka kofuta liboso 150 de 150 à $500 ekobanda ndenge nini bita ye maître yo tika kaka tokosola mpo toyebi ye tovotaka na esengo tozalaki nango kaka nda ye koya komi kotinda kaka maître azotinda kaka maître sikoyo todebatre na maître tosuki na besa ya boyi besa alobi ndako na nga so balingi bafuta 350 okolo mosusu aye kobenga nga na kati ya ndako wana o mama bofutanga $350 so bolingi te botika ndako na ngai soki bite par rapport ya vente mpe millier oyo bakunduna bazokunda mikolo nyonso tozoteka te tokofuta ata 250 oyo nakei nakoya akei soki alobi akei akoya akokende ti après 1 mois aye kozonga bata nyonso wana tozokonsome kaka toye kobenga ye moko depute toza mposa tosolola aye mpe tovandi wana tosoli tobi ndako na ngai 250 na ndimi me bopesa ngai 2 mois oyo elekanaki tobika lokola 2 mois tozofuta 150 tozopesa yo $300 alo atelemi bozopesa kaka $300 ya nini bokofuta kaka $300 par mois ndenge lokola 600 ndenge nga na tie ndako na nga na minute oyo toza nano na contrat te toyokani bien te zwa kaka mbongo no aboyi asidiki akangi baporte batémoin bazali bacommissionnaire bazali lere akei avoyage ake poto babengeli biso mituka ezoya na mai na bata wana papa moliere na bata wana tozokonsome kaka bamoi tokei na 3e mois aye koya toyokani atindi maître avocat bokende kotuna bango baza na mbongo combien na minute oyo toza na maboko na $1000 700 enfants $300 enfants $700 ayebisi maître avocat ke topesa ye mbongo wana na mifa porte eza ndeko na ye toye topesi ye $700 bakomi après ake na mbongo na ntongo aye tokuti mbongo evandi oyo depute alobi akozwa so mbongo wana te eza moke oyo eza moke ndekeli maître yo ozwaki mbongo sa ke depute yeba ote ye moto atindi ngai nga makambo wana na kokota lisusu te 2 fois asalaka biso kabo sikoyo aye kokende tobengi boza na mbongo ya kopesa ngai te abengi chauffeur aye na sac abimisi $10,000 bakolaki yango abandi kota yo oza na mbongo $10,000 yango en plein air bato nyonso bazalaki abandi kozomela ye ati akei moto abetaki ye toya komona kaka lobi tomoni kaka bato bakoti tozalaki na inventaire na kati tokangaki baporte ntango aye oyo nani ya responsable tozalaki na papa biso ye oyo ndenge eza boye toza na mikanda awa po balongola bino na ndako mpona nini toye kozonga na nsima tobandi talisi biso ye afundi biso ke toza na $2,800 na ye fale topesa ye bakanga biso te bakanga bakandena te bazwa kaka biloko nayebisi bato ya tribunal bokozwa biloko bongo te soit botia bakandena tozwa ngai
na bino tozonga na tribunal o batindi biso bongo te tokozwa eza na papa moko amokuse aza wana papa wana ayebise mama tokozwa nyonso bato moko bayeba maître avocat bayeba bato apesi biso conseil ke lokola bango moko baye bino bosala sambla botika bango bazwa toye tovandi na lupango na biso babengi pesa efe babandi kozwa biloko bazozwa biloko sikoyo bazosinyalenga ke komi komela masanga na kati nde na ye nakuti ye papa wana monene oyo ya tribunal na molangi ya whisky mabi papa oye komela masanga to oye kokanga biloko mama yo komitungisa te tozozwa nyonso ozozwa nyonso azasanga boye sikoyo lokomana na vimbani na ye nakangi ye ta nakangi na bi comme ça député aya lokola entourage oyo nyonso bana basalaka na bayepaka kuluna ebundamaka nango baye bakuti desordre oyo bawuti kobunda boye bakoti na kati bamikangeli sikoyo na bato ya tribunal na kati awa babuki boye biloko ekomi kobima sikoyo nzela nsima biso liboso kuna tozoyeba te ke biloko ezobima mais député oyo biso tovote ye ayebisi ngai boye soki olingi oyeba ngai bien nakende kotuna wera soni oyo abetaka miziki tosanfrontaki na ye mama ya député na mama ya président de Félix batanga classe moko yango wana mama Félix babetaki yango na ndenge ya kuzu babimisi nani ye donation chipang wera atikali na se wera muntu ya mbongo alongi yete ebongo biso nazoya kobimisa biloko oyo na nko botikala kokomi kosamba ya zotinda ba avocat biso tozosamba mais tata oyo ndenge nga na votaki ye na quartier ya mutu nyonso ayebi na ndimaki te kakosala biso boye lokola ye azwi biloko na ngai nyonso afundi biso na tribunal kuna touti kuna aboyi na ye koya seke aza na ye makasi yango nde tobengi yo otala ndenge eza toza na rentrement te Félix nayebi te président ndenge akoki kokatela biso makambo mpo ye azotambola kaka na kombo Félix mama na mbongo eza na kati biloko nyonso ezali mama ya Félix na mama na ye lokola député oyo papa nazoloba nzamba likolo azokola biso nakofutela na yeyebinga papa wana transport ya kokende ti kote wana tozofuta bamoto bazomema ye ofele lelo akomi kosala biso tapage azotinda ngai epai ya wera lokola ye otambolaka soki oke epai ya wera olakisanga na tuna nanu wera ezalaki ndenge nini bapoint yango bakimaki yo nango ndenge nini mpo baya kozwanga lisusu biloko awa tolela papa oyo toilette oyo mpo omonaki eza mvutima député wana soki aye atelemisi jip a eloko ya liboso azosumba na toilette akotika banye me okoya olongoli banye 4 fois asalanga makambo wana namoni ke kisi na ye azomvutaka ngai na banye nye etikalaka awa ye akangi biso porte alongolanga malewa awa abwaka biloko na ngana ozola abandi na biso na malewa porte oyo ezalaki porte nanga malewa akanga makade na biloko ka azwi soki aye awa moto akota asumba te muna porte moto atelema ata boye teke azozela moto ozomona amaltraite biso façon asali biso tozoyeba te député yango eza ndenge nini na biso bato votaki eza bamvotema bange wana to eza nini tozokomprendre te papa moni Anda somba lo pamu
Merci beaucoup. Boyoki Komonaye, Boyoki. Vous êtes député provincial, vous êtes au commis procureur général de la République, au commis Naniti. Les mal payés à juge na biso le na Congo zanini. Attends, vous êtes député de pèse à cause que nous avons de quoi sekedi. Bomi yo kele na ndenge ya trafic d'influence et ça la salité. Dossier Oyo, même Fachi, même Batoyi de pèse, même cadre de pèse. Vraiment il faut pas recadrer ndeko wana. Et ça le pan ya sombia c'est dans ses droits, il y a robimisa batwana, il y a romatanda on a pris nyonso ya lingi. Mais problème il y a mabe ezanini. Appliquer mibe côté. Parce que mutua batwana bazana kata lopango wana problème na bango zaki nini boyoka na prix boyoka nité yo ke mamo ke zo ba soda na batuno yo kani ba ye ba bimisi biloko na ba tekaka ba lie ba meli yango ofele pi ba kenango nana refuta parce que za député sur une de quoi fachi ne faut ça le saliwana c'est ce qui est normal état de droit au Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Lobaki eza oyo bino ba député DPS bubandi ba buzo bati Momoni Kabila kei mais momo tricher ba buzo ba mabebe la bato Kabila wano sala batu donc on va envier beaucoup mawana pour la population boy on a ba droit na yo mais oyo ça les bêtises moko incroyable député provincial il semblerait que vous avez orgueillé vous avez même et le pan na yo luka ozongisa bato ba voter ki yo bato ba no futelo ba mbongo ya moto pour no sala campagne tala merci au PC ba on mboa. Et bon, en 2023, vous avez sûr, attends, vous avez des personnes qui ont voté le sous. Exemple, il y a des députés qui ont déjà. Vous avez aussi disqualifié pour voter en 2023. Merci. La bande de sur YouTube, on a vu na bakino ba le TV et ça la biso bien. Ma mission TV, le miroir du monde.